God be the glory, à Dieu soit la gloire. Dieu a donné et Dieu a repris. Hein? Donc, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. On n'a pas rien. Alors, Dieu nous avait donné Rafini Tumba et aujourd'hui, il a décidé autrement. Alors, nos condoléances les plus attristées à sa famille biologique. Déjà, en tout cas, nous sommes de cœur avec vous. Et bien que je suis un peu malade, je la toux, je suis enrhumée, mais non, il faut toujours aller pour nous ça paie quand même message et surtout pour na bandeko bozolanda bolanda rabiso. Vraiment, c'est vraiment une perte énorme. Yarobungisa Rafini Tumba, surtout bananae, famille nae, musala oyo a bundeli yango. Vraiment, j'ai de larmes aux yeux. Ça fait très mal au cœur, mais on n'a peu rien. Mais c'est une leçon. Nabiso to tikali, toyeba comment on se comporter. Musala oyo koleka na télévision, nous sommes exposés, oui, mais épée sabatu mutute, ma peka eleka mutute. De balbaka matoyi eleka ka mutute. Lelo na leki vraiment boy, ça c'est mes cheveux, hein, na leki vraiment na souki bo pour la samino que tout ça vraiment n'a pas na kobungisa concert na biso Rafini Tumba. Vraiment pour na bandeko nyonso bolingaka Rafini Tumba. Nga lingaka mutu soka osala eloko tango azana na envie so osala makambo bien betele maboko soka osala makambo mabe lobela ye eza parmi ba principe nanga nga zala bongo so mutu osala malamu na oyebi soko osala bien soka osala mabe na oyebisa yo. Je suis comme ça. Ezate que so akufi nde tokomo ya asalaki mutu malamu te tokomo bisa suko mabe na ye mais tango osala mabe surtout ba fanatique au botala rabiso ba internautes network aux réseaux sociaux au kindo kezali bando ki batala rabiso bana na nzambe batala rabiso ba chrétien ba païen batala rabiso. Alors ba maloba mususu oyo zoloba il faut yeba ndenge ni ozolobela yango mutu mususu akozwa ka maloba wana surtout zo mutu msala mabe akoteli ka maloba wana. Voilà les conséquences. Ba émission mususu Rafini Tumba sala biso ba mususu comme on monango ka pour nga na bien je la connais na Africa TV biso ba betima sinto ba to ba ni TV na loba ngo na 2007. J'étais encore étudiante na INA dans tant en animation culturelle na kenarape na ke université na okende musala na Canal Futur télévision. Si bango ba yeko ya na ba Africa TV biso to bandaka déjà télévision. Donc toyebana déjà tout ça là ba relation et tout. Na ndenge toyokota suna monde na network. Alors ba chroniqueuse ba maman ba chroniqueuse boyaka rapo boyaka bo bébé simsa boye do bino bomonaka internet faut ko finga pour ça la buzz. Mais biso to sala ba émission biso to finga te mais totalama. Na Congo promo to beta ba vue belé to yamba ba misa minene obino boyebi wana na yamba ba. Mais to finga te. Donc ezaka buzz koko sala ya ofinga te. Oko sape musala na yo bien et apporte le ba fruit pe bien. Ko finga conséquence nango yango. Donc on a ba epesa leçon na biso ba auto tikani. À part koleka na TV, toza ba parents. On a 2 enfants. On a la famille. On a 2 maris. On a 2 amis. On a 2 pasteurs. Donc tozana bato baza derrière biso o batali la biso. Alors il faut que ça là eloko tozala. Il faut faire des choses avec beaucoup d'attention. Boulou yeke ça la tête comme maman na réseaux sociaux te pour ça n'importe quoi. Surtout ba chroniqueuse o bozaka derrière ba artiste et musicien. Bokeba na ba rando o bokota kana ba artiste ba mise ba yokana kabino de botika na ba soni. To monyangwa Rafini Tumba bande kokote la fait rigoler mais ti lelo ba golois en tout cas moi je suis désolé hein sorry pour ti lelo ka page Facebook a fait to mona ta sa poster Rafini talo bata mes condoléances na famille na et tout mais a finga ba maman ami ya kofiolo mide pour na faire
faire wana bayokana na Kofi na concert abengisa kutu Kofi. Donc pour moi que bino de botika na soyonga na lobango jamais na koza la derrière musicien. Jamais na ko côté la musicien. Oh na linga bango nyonso. So asali bien na beti mabo. So asali pe mabe na be. Oh na zaka musicien moko boyenga na kenaka sima na e. Non, je suis responsable. Na mukie na zwaka. Nzamba asunga kaka. Bo wele la ka biloko wana te ko kenaka ko wele la ka ba musicien. Et le Congo Rafina ki mzela Turquie na mai wana pa kota Grèce ayo kota Belgique na ba risque nyonso na bana na ye mais ando soutenir faire et c'est faire apesa ki atambo ma visa apesa ki atambo ma billet akena ba risque le lo komi na Belgique olata a profiter ata na Belgique ango a soma ta ba mapango atonga abongisa via bana na ye mais na ba loyenge kaka pour abana okote ba musicien et le comme sous bandeko prophète Denis laisse en tout cas avec beaucoup de respect, avec tout le respect que je vous dois aux prophètes de la nation biso to bana mike sero banda nzondo simba nini na ya na simba na sala pe na chaîne na ye na nzondo TV na lexa émission na ngakuna ba série na na Canal Futur. Vraiment malgré yoko ta makamba pétage na makamba réseaux sociaux oyo mais c'est un homme de Dieu. Oh ba chroniqueur rebelle ba chroniqueuse rebelle et moko bokoma pe oh lobi be photo to za na ba respect na ba sa na nzambe quel que soit ndenge na ya zaleli émission na auto tala ngo batindeli ngai et ça linga pasi je pleurais ngai mon sa na nzambe koko maudire te pour ça maudire kokisama pour Bible lobi ngoti Dieu est derrière pas la parole mais les paroles de ses serviteurs pour l'accomplir. Donc nzamba za sima ya maloba ya basali na ye po akokisa yango. Donc so mosala na nzamba lobi ndo mabe na via mutu nzamba akokisa yango. So mosala na nzamba lobi ndo malamu na via mutu nzamba akokisa yango. Na ebite Vincent pourquoi kokoye konzima prophète Denis akende ko maudire concert na yo na émission na yo. Onde ko pekisa e. Un prophète en tout cas ba bolimbi c'est belé. Babolimbi c'est belé vraiment na bandeko boye baka comment réseaux sociaux oyo kindokezali et puis quand même boye baka nini okoki koloba na télévision na ba émission na bino bosalaka boye baka ke boza pe na bana boye kotika bana na pasi bana bakoma ba orphelin bana bakoma ba orpheline o lelo betima senga komo to komo souffrir na fondation betima c'est pour no kosunga ba orphelin hein. Toi en action à les 27 biso to senga ba soutien na nazo mimo o na tindi no ta boye on souffre pour no sunga ba orphelin wana on se sacrifie deux fois tout se sacrifier un petit rien na yo moko on se privé non so makabelo te non so melamba te non so manini te non so manini te non sala boye te mutu kai mususu non so mate non so manini te lo pa on a bongisa tona to ok no sunga ba pourquoi on les fait parce que bazar va parenté alors yo parler rozana bo moyi battre la bo moya bana na yo battre la vie no po bana no baza ba orphelin te ba souffrir te yeba etamboli na yo réseaux sociaux oyo bandeko nanga ekosa binote yango mona bu des fois kutu ngape na komo ba émission ba musicien et tout to komo moi na mo ba réserve pour monde wana eza monde à ma paix je vous rassure eza monde à malamu te un monde à malamu te ou bien ozana nzambe ou bien ozana nzambe te alors il faut été il y a quand même ba chroniqueuse ebele surtout oyo la la muki oyo internet le quoi pe et comment on va kamuka ya ba caméra et comme à côté so ça la téléphone à bien o iPhone o itel o Android mo ka ya bien so techno so ni posant ka liboso o bandi bilobe la loba alors bois qui ngo dans réseaux sociaux monde entier pétali yango mona ba te belé bazo sala ba dérapage ebele bazo dérouter yango mona air moko les pardons et ça na pouvoir et ça na puissance pardon et ça na puissance moko libéraka so sali mabe leka senga bolimbisi
Na mona un mot we Karine moko ni manga sala ba délire na ye. En tout cas bravo na mobali ne papa bana na ye. Ye moko loba ngo so sala loko so ko mobali na yo ka bengie. Le kasenga pardon. Pourquoi elle est fait? Ata sali mabeno. Alors c'est bolimbi swana déjà ebomi mabe wana. Oyo loko ezanga ndeko na biso, concert na biso. Ata komene ko sambela tika ki na ye makama ko finga ba buzo ba réseaux sociaux mais quand même soka sala kata vidéo moko ya kosenga pardon na bato ya blessa. Kosenga pardon na Kofolo Mida finga mama na ye mama ami. Kosenga pardon na prophète Denis Lesi. Kosenga pardon na ba chroniqueur tout ba chroniqueuse mususu pe ya blessa. Pardon il ko libérer. Ata to sambela il faut quand même bato nyonso ba sala biso pe mabe, biso pe to sala ba mabe, to senga ba pe ba pardon. Biso pe to limbi saka bango bango pe ba limbi saka biso. Au mona que nzela na yo ezala polele puis même prière na nzamba oyoka. Alors bandeko ngana oyebisa ba ko na tanga nga ba ko mona binoté parce que naza besoin pour tanga ba ko monter na émission et mais ça ka juste conseil na opesa bino bo miyebi o sala ba busoba po chaîne na yo ekoti selon bon donc son bon ekoti te au vivre te bon biso ba auto sala depuis 2021 on a fait 3 ans non de la carte monétisation mais on vit tout ça la bino ba émission mais on me paye pas mais na salle la bino ba émission. Pourquoi je le fais? Parce que c'est mon travail, c'est my job. It's my job. C'est mon travail, je le fais pour la bino. Mais à part Wana, je suis parent. Non, on s'appelle Makamusu, Oyo Sungape, Bana va vivre. Mais non, il y a tena ça la bêtise sur internet. Pourquoi on a Luka? Bon, chaîne écoute, c'est un bon ton, chaîne écoute, c'est un kena ça la bonne ça. Non. Mais toi, la condimaka que ezonga monétiser parce que toi ça la musana na biso bien ka ba te metema mabende ba rundisaka. Mais bana na nzamba ta ba bulisi elongo ezala toujours ya biso. À nous la victoire, à eux la confusion. Donc voilà. Eza eloko moko penza bandeko et ça li biso passe. Passe o batu ba oyoka ngo makasi. Bano rafine tumbatiki. Bana bano mikie. Surtout au auto bota kala ta bota qui en 2022. Ah non, on a 2 ans. Non pas qu'on décide c'était une année bien pour ça une année pas à côté qui dans mois d'août je crois. Moi on est à Misa to na Salem. Donc bana wana de ba oyoka pasi ya modèle oyo. Famille na ye, bande ko na ye ba oyoka pasi makasi. C'est vraiment une perte énorme. Alors yango ba parents yo on est car na télévision on a déjà moboti contrôler langage tika na no ba polémique ya buzoba koleka ko finga ka bato ezo et ko apporter l'oni les contrats et ko apporter l'oni ba conséquences en mabi la mort or ko kufa na fleur d'âge ce n'est pas bien na ajo te liwa fo na ba ajo bible loba ba âge on a photo to kufa na ngona ba 70 ans ba 80 ans ba 90 ans ba 100 ba 120 ans bible lo biango muto ça robuste 70 mata 80 90 et tout ba 100 ba 120 ba âge on a des photos kufa ba âge on a bible mais pourquoi kokoma na ba âge on a na nté muto akati vinai non faut ko boya ngo faut ko refuser ngo alors réseaux sociaux oh aimer ma batu na lo yengete aimer ma batu na ba sentiment te ba polémique ya buzoba ba buzz ya buzoba lekika na télévision finga mutuka po YouTube afuto mbongo ngo YouTube afutaka yango na ndemto sisa kapasi ya bato to mbongo ngo wana yango wana bosombela ngo ba chateau to mbongo ngo na YouTube afuta yo fo finga kaka mutu osomba pe lopango to somba pe mutuka to somba pe lokote bongo siko biso ba o to somba mutuka to somba ba mapango to so tonga to za on vit quand même ata tona ba million te mais aka ya mukie oyo nzamba so pesa biso to zo vivre to fingi banani donc pour muna ke ko finga nde mutu bongisa mutu te rande bongisa mutu te le contrat est même na libungi yango mona me ba chroniqueuse mususu pour ça la succès fa simba ka kisi bobeta pe ba 1 million de vues te ato ke poto ye poto pesa paradis te po nzela poto pe bakanga te mutu nyonso wana droit okende so tana ye koki alors faut kotika ba rando wana to penser ta na bana po biso ba oyo to ba parents so ça de loko pense même aux enfants pense à tes enfants pense à ta famille
famille na yo eza na simi talelaka yo bana no baza batalelaka yo mobali no aza talelaka yo bandeko no bazali église ezali pasteur naza mboka ezali na besoin na yo etalelo alors kosala eloko na loyenge te olekaka na télévision obandaka kofinga obandaka kolakisa bamitakala obandaka point po amemoka na poto c'est poto eza paradis non donc eza na babiloko mosusu quand même na ba âge mosusu okomi o regretter le passé na yo okoma o regretter okoma olela alors po okoma na betape wana te soigner nzela na yo bien eza pe honneur pour na bana yo donc c'est vraiment un conseil on appelle si na biso ba chroniqueuse même ba chroniqueur hein donc ça conseil na pesi na biso eza teka mutu akufi azalaki mutu malamu mutu wana vraiment mais tant aza envie bolobela kete mais bino bagolwa tango Rafi nazo finga ka kofi mama na ye bobeka mabolo la kofi ekomi azaki pe munoko azaki pe madoba mabe azaki pe impoli mais bon donc pour mon réseaux sociaux oh bato mabe baza bato malama ka me bato wana oh ba obetolo maboka ba wana pende mutu ba balukela yo alors ça le loko bato ba balukelo te ko sala le loko na loyenge te pour faire plaisir aux gens non pour faire plaisir c'est mana mutu moko bona misie moko boy yoko mo finga mutu mosusu non et puis ba musicien ba bato ba côté là bango te po ba yoka na ka ba bato mo yo côté loyi ba yo ezaleti ba politicien yo o soutenir politicien lobi ba yokali oh ba kesala union yo tika la soni donc pour dire que zala loka au milieu du village zala loka na ngambo ya peuple on a mona ka meba analyste mususu bi ngala côté la nga peuple ngala na ngambo ya peuple ya population donc yaza ni mutu côté majorité ni côté ya opposition ndenge mo meba chroniqueur na ba chroniqueuse donc poto te soza makasi oyebo luka mbongo ofuta billet osenga visa okepoto ezaka te fo côté la misia moko boye misia moko ba no fingele batu pambe mona poto c'est quoi ça c'est du n'importe quoi to bokaka bamona yo to bisa buaka yo foka yo obandaka ko non non vraiment arrêtez vraiment arrêtez arrêtez vraiment merci quand même nous sommes à la fin na bande konyo so bolandi biso Fondation Betty Masengu activité la biso le 27 le jour de mon anniversaire alors ma contribution na bino vraiment tous en a besoin nango de go sala que to sunga ba orphelin wana on le fait chaque année alors et on a vraiment lipamboli pour participer na activité auto action oyo et on a vraiment béni et en tout cas Fondation Betty Masengu za wana pour na bino au soutenir biso na ba prière na ba conseil na ba contribution ba soutien na bino vraiment tous en avons vraiment besoin et merci na bandeko nyonso de partout bolinga Betty Masengu bo s'abonner na Libanga TV bo partager mes missions c'est une façon de nous soutenir bo partager mes missions na biso bo liker ça vraiment et le komoko ya esengo makasi. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Alors maintenant on a déjà programme ebimi hein, ya Rafine Kumba bandeko bozakuna et bo compatir ensemble na famille o ya Rafine Kumba bazakuna o pe ya Kinshasa awa et ozala vraiment eloko ya malin. Merci, à plus. Bye.